Kabila doit avoir regretté de nommer Tshisekedi comme président. Et Tshisekedi doit avoir regretté pourquoi il avait accepté l'offre de Kabila. Oh Seigneur, reviens RDC, ouvre tes cieux et ton cœur pour les Congo. Je vous avais bien prophétisé, en RDC il y a encore un président. Il est monde de Makatani. C'était vrai. Premier appel. You know, I know. You know, I know. You know, you know, I know, you know. You know, I know, you know, I know, you know. Yeah. Où es-tu, soi-disant président? J'ai dit, où es-tu, la RDC en danger? Où es-tu, soi-disant président? Où es-tu, la RDC en danger? Depuis que tu as été nommé, rien n'a changé, rien n'a augmenté, tu n'as pas les pouvoirs. Oh Seigneur, que tu n'es pas besoin du peuple. Secouez la gueule du capot de nous. Partout c'est la guerre. Voilà mes chers amis, partout c'est la guerre, partout c'est la guerre, partout c'est les désordres, partout c'est du pagaille. Bande komana somi ekolo Congo, banadi wabiso banso na kati ya lolaka ya nguluzi kimbango. Ya solo ke tolobaki tolobaka na bino tout le temps que mes chers amis, abonnez-vous sur cette chaîne. Et toi, alerte Rabino de temps en temps, mes chers amis, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, au fin la cloche, pour être beaucoup alerté, batali poso que voilà, l'émission est là, et que ce qui est un danger, Rabino, que vous allez ba sinzi, ba kengeli, otobele la ka, ba kengeli en pata, otobele la ka, que nous sommes là très vigilants. Bandeko, vous savez bien que le long est à mon colotoya quand information t. Mais toye na lombango po ete na kati ya Congo ya un ça ne va pas. Mes chers bana somi ekolo Congo, ya un ça ne va pas, prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux parce que surtout nous aurons la légèreté et biso moko tokoluka mais les bazok ça va comédie wana et ben quoi mener en quoi. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire au Congo, ça va, donc ils ont un plan. Ils ont un plan. Un plan et des agendas cachés. Un plan et des agendas cachés. Oyo biso toye ko beta mbena nango pona ko alerter bino nyusu. Attention, attention bandeko, bozala alerter po ete ntangu infweni. O baloba na kati ya prophétie ntangu infweni ntangu yango nde ekoki. Toloba keke makambo nyonso ekobanda kaka na kati ya UDPS. Na kanisi mingi bayoka biso mingi bayeba te toloba ke bango bato baza na complice ya makambo to eza koleka ki batuti bafavoriser batuti de rester chez nous pendant plus de 20 ans. Ils sont avec eux et ils travaillent ensemble na bango et bango pe bato bako déclencher makambo tout. Voilà ntango efwe. Bolanda biso na bokebi nyonso ya solo ke ono sutai koloba na kati ya kolo Congo e bandi kokokisama. Maloba na biso nganga toloba ka tout le temps maloba na biso nganga po ete tolobi ntango ya ngone ekoki. Bandeko basalaki likopa basalaki complot ke banuire Congo ke avec leurs frères tout banuire Congo mais e bandi ko komela bango confusion bandi ko komela bango na kanisi depuis hier. Oyo babandaki makambo na bango ya bitumba na kati ya parlement depuis hier lundi que Janine Mabunda il faut acquitter parlement bolukani ezali makasi na kati ya Janine Mabunda na batu ya Tshilombo na Tshilombo lui-même en personne bazowela nini bazowela la majorité na kati ya parlement et majorité na kati ya parlement oyo Félix ayebaki yango bien avant. Quand il a pris, quand on l'a donné, quand on l'a nommé, par qui il savait que Moto Noma qui n'était pas si bête. Moto Noma qui il s'est arrangé. Moto Noma qui a s'arrangé à la majorité parlementaire, na kati Sénat au cas où
na cas où esimbi te ye akozala na protection na kati ya parlement et na kati ya sénat. Mais est-ce que azalaki zoba asala yango bazalaki bazoba te parce que baza bagrand loup bavieux loup. Ils ont travaillé là-dedans dans la politique. Il y a seulement des côtés qui expliquent bien lelo na mozindo. Expliquer bien lelo et puis toujours alerter bien attention, vous allez vigilant na autre lobela bino lelo. Vous allez prêt parce que moko na bino émission lelo akwazisa ngo même na ba audio atinde la bande ko bazana kati ko Congo, les dangers est là devant nos portes. Danger ils allaient bosser porte na biso ya solo tous allez ko mona yango et comme tango ekoti. La libération du Congo est atroce. Et l'atrocité, c'est-à-dire que Makila est Kotanga. C'est inévitable. Alors, Bisotoro Sala Negeni pour éviter Makila et Tanga. Bandeko, ils allaient le lac à Vuluski. Mbango Shell Koyo. Nzambe Atika, Apesa Bino. Bonjour Kango, na légèreté. Apesa Po et Tobé Laka. Que Bandeko, Olamuka. Avant comme un trop tard, voilà que les laka chaîne la comme ya la kambuluski bango o ezalaka contrôlé dirigé par la koko na biso to bele la mama ki kwa vita to bele la kambuluski bango to bele la mama mafuta to bele la mbuta mpadi to bele la bankoko ya biso ayeba ki valeur vie o ba yeba ki nzambe tata nzambe ya pungu tolendo ba banga kiye ba yaki ayaki na oto ko bele la lobi ko sala code kimbango oyo ba yaki na mibeko misapo bolingo mibeko mpe misala oyo toluka ke po moto azala malamu to se biloko wana misato oyo ekopesa yo valeur ya kibongo. Et alors soki tokomona ke na kati ekolo Congo valeur na biso kibomoto eza te, valeur na biso babantu eza te. Pourquoi? Parce que tokomona ke ya une classe de gens oyo bazwa bandeko mosusu en otage. Cette classe de gens c'est qui? Les politiciens congolais. Les politiciens congolais, vous le savez, que ça fait plus de 6 décennies, plus de 60 ans que les politiciens congolais travaillent toujours avec des religions, opium du peuple. Ils sont ensemble pour l'intérêt. Il y a des Congolais, mais pour l'intérêt, il y a des Occidentaux. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Biloko wana esalama toujours kobetela mombela tobandi komona yango ebandi kokokisama ke bango tu baza au service. Ils s'arrangent, s'arrangera ke oui, médaille ekoya te, maintient toujours ya occupation oyo ba garder biso esclave na mabele Congo mboka oyo balobaka ke ezali potentiellement riche. Richesse ya Congo ne sert pas à nous, ça sert aux autres. Parce que richesse ya Congo yango ezokotonga Europe. Richesse ya Congo yango eza kotonga États-Unis, Canada, richesse ya Congo yango ezo lesa bango. Soki nzala ezalaka te na bamboka oyo nyonso na kati ya poto na kati ya États-Unis parce que richesse ya Congo epermetaka bango ke baliaka malamu. Bolanda. Bo enregistrer parce que bo expliquer bandeko bazana ba ignorant. Richesse ya Congo, minerai ya Congo, bozwi oyo nzambe ya tia na mabele Congo yango te permetaka ke mokili mobimba ezala na paix. Mokili mobimba bato mosusu ake no bunta moninga te po alia vraiment ba minerai ya Congo elesaka mokili mobimba maintenant. Mais ba Congolais baza kokufa na nzala. Ba Congolais baza kokufa na nzala, c'est voulu, c'est un plan. Oyo basala ke ya solo soki balakisi bino ke boza bien ekopesa bino makasi so batikeli bino bombenge ekolo Congo ekomisi bino bamillionnaire bokobundisa bango bokobengana bango vome botikala bapauvre bodepandaka to depandaka na bango boyo basimba nyonso or eza ya bango cuivre eza ya bango bami-uranium eza ya bango nyonso ya Congo eza ya bango et nous sommes que des étiquettes restées là gardées pour nous. Donc, c'est-à-dire, ils se sont arrangés avec l'ONU. L'ONU et yana armé na yango, o ba bengi MONUSCO a signé sa mandat la Congo. Ceux qui mandaient d'ingo salaboy, ba signé 5 ans. 5 ans, comment les récoltes permettent va changer d'étiquette. Ba commis non, ils ont sous MONUSCO et commis MONUSCO. Ils ont été commis FB. Et ainsi de suite, avec la complicité de nos frères, de nos sœurs congolais. Ba frère, ba sœur, na biso congolais.
Et qu'est-ce qui arrive que Bango va être complice? C'est-à-dire, ce qui arrive là-bas, c'est des miettes. Bah, miettes, on va appeler ça Kabango, bah, obliger à Bango, bah, signer ça Bango, bah, pacte, bah, quand ça, Bango, na quatre ma loge, na quatre de ma temple satanique, diabolique, on va ça Bango, que voilà, c'est la puissance, confrérie, on est ça la kake, il faut bah, obéir à Bango. Donc, ça dit que, bah, ordre, ils ont à 12 000 km, à 8 000 km, à 6 000 km, et Bango, bah, ça obéir, que, bah, boma, bande, qu'on a Bango, na nzala. Maintenant, l'appel que je dois lancer aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, est très capital. C'est très capital. On a dit que Senga, les Bolsonaro tournent toujours à moi temps. Quelques minutes. Il y a silence. Il y a qu'on nettoie le cerveau dans le biseau. Tout nettoyer le cerveau dans le biseau. Tout mais quand on passe en haut, quelque part, on le va bon. Na communauté. Que chacun de vous doit faire ça maintenant. Exercice sur notre sabino. Que chacun de vous, on le va aux alliés congolais, aux vrais congolais, aux faire partie de 4 dialectes et langues autolobaka, ba Congo, Bangala, Baluba, Baswahili, Bazali, Basali, ensemble qu'on appelle Congo. Alors, to sengi la bino, bozwananu, botina mitu na bino que nous sommes des Congo. Nous ne sommes pas des Baluba. Nous ne sommes pas des Bangala, nous ne sommes pas des Bakongo, nous ne sommes pas des Baswahili, mais nous sommes avant tout des Congo, des Benako, biso nyonso. Alors, Mokango Isaiah biso, et on a le but que toujours comme moi, même une minute, il y a silence, et que chacun de nous a nettoyé l'âme. Oyo étiquette isme, oyo bataille na katabutu, oyo va me mêler na 3C, oyo va y aller religion, toujours comment une minute, oyo effacer. Quand même miso, exercice na petit binon, quand même miso, loba, bon, n'a yo comme message à l'eau, mais n'a effacé. N'a effacé tendance nangai, n'a effacé région nangai, n'a effacé ethnie nangai, n'a effacé d'où je viens, n'a le but que n'a ça, comme. Allez, l'exercice est parti. Voilà, bandeko. La qualité, bon nettoyer. Ma cerveau na bino etikali libre. Alors, moi na Congo, yo, tata, yo mama, message au télé bino l'émission en dilo, ezali ko senga mula na yo te. Ezali ko senga région na yo te. Ezali ko senga dialecte na yo te. Ezali ko senga appartenance na yo politique te. Mais ezali ko senga ke tozana no biso nyonso ba congolais. Total à tout autour na biso. Banana, bandeko, famille élargie, à gauche, à droite. Vina bango ba mena kana kati ko le Congo ezali. Ozongi sima, otani na kati ya diaspora. Et pas une chose to bima na mokili mobimba. Observe tout autour de toi. Biso ba bena Congo ba congolais. Est-ce que tu as mérité d'être là na kati ya poto ou pas? Ceux qui ont mérité d'être dans la Katia Poto, pour nani to longwa mboka na biso, to se retrouva awa, to koma ba boy, to koma misala tuko sala pour gagner l'argent, to koma ko bonde la tozo mbongo, oya social, oya chômage, oya mas, oyo nyoso yo linga kozwa, ba exijaka yo ba condition. Bande ko tola. Alors, biloko on a tout ce que talango que biso, en tout cas, non, congolais. Pourquoi on a besoin d'un côté? Un vrai Congolais, la réalité, parce que vers les années 60, tu te commandes à 70, un franc, un zaïre, et ça qui équivalence, et ça qui la valeur colléca franc belge, et ça qui la valeur colléca dollar. Donc, ce qu'on a un zaïre, on a un mbongo et belé. À l'époque, mais à l'époque, on a dit, parce que ça qui ba richesse ya biso ekolo Congo et ba ko appartenir na biso. Valeur na biso ezalaki ba minerai na biso. Ba réserve auto zalaki na ngo. Et le konini esalaki biso to zala source na place wana te, mais to mérité sikoyo nyonso ya mabe ezala mutu na biso, mbongo na biso na valeur te, mais ba minerai, ba or, tout zaka or. Or, ba epesa valeur na ba réserve na bango ya France, nous allons constater que or yango, à 85 ou 90%, ça vient du Congo.
Mais réserve, il y a France. Tout le monde a que, azana réserve, il y a or, il y a mine. Nakati ya mou, nakati ya banque. France ne produit pas, ils n'ont pas d'or. Euti wapi, euti, na biso na pays africain. Total la Belgique, Belgique, le ba réserve, na niveau ya banque mondiale, na réserve na niveau ya banque nationale belge, tout le monde bazana plein d'or. Tozongi na biso, il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve, mais nous produisons le or. Tu dois produire or, boutou na mou. Bendeko, il y a solo, total la nyonso, ce que total va faille ou en nyonso, donc au moins c'est une manque d'organisation. Manque d'organisation et outil na ba dirigeant. Et ces dirigeants-là, pour la nini ba commission d'organisation et commis mboke commis dirigé mboke commis en l'air parce que il dépend des autres au bazo pesa bango. Mitindo que non, laissez l'État comme ça. Laissez mboka na jungle. Il faut pas organiser. Il faut tout laisser comme ça, sans carte d'identité. Mboka pacifié, sous contrôle. Il y a ONI, sous contrôle. ONI, ils ont dirigé tout. L'administration, c'est l'ONI. L'institution, c'est l'ONI. L'armée, c'est l'ONI. Nyonso, c'est l'ONI. Et wapi. Toujours qu'il y a wapi. Voilà, bandeko. Nakalesi, moko na bino. Les rajo yoka, les émissions na biso adelo. Et qu'on permette à fongola miso. À fongola miso. Mato. À fongola cerveau. À nettoyer en haut. À l'obake. Franchement, ce sont des erreurs qui nous ont induit na kata de erreurs wana. Bato sobenga ba politiciens. Ba politiciens congolais o bazana bitumba le na kata parlement. Bon, on va démonstration tout ça les bino pour arriver à acquiser un groupe de gens oyo bazali auteur ya malheur ya misère na yo. Auteur ya malheur ya misère ya yoko. Bande ko na biso parce que mon aka c'est la politique. Les gens qui croient que, oui, non, politique, politique, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi parce que, tu sais que la politique, il faut église, et dépendre de la politique. Sans cette politique-là, l'église est arrêtée. Parce que, yaki na sima ya église, il y a politique, créer l'église. Et l'église, on a essayé, et ça pour rendre service à la politique. C'est vos contributions, vous ça pour calmer l'esprit, il y a un politique et valable. Vous travaillez en collaboration. La politique dépend de vous dépendez de la politique parce que vous avez des civils venant de l'État. La Kanesi bande kobolandi bien. Alors, nous allons partir là, na Kachanini, au télévision comme spécial. Wale zeraki mateya oyo ke moko na bino ayoka kango abisa bana atinga bande ko ndoso bayeba ko betia na place de bango mutu peut-être tu dans la place qui mutu te tu dois vivre na jungle to vivre ko ba nyama montra mota comment ko déplier musa comment ko la ndeke azotra wapi ya ko doda mbongani na ko mona on ne sa moni boso na lokoti même les cas la lokoti même tout même bouya cigarette à lokoti on ne sa ko mona zo lokota donc tous les différents mots na banyama mais toko osala ndenge wana biso ba banque et si kan nzambe acha motema moto ali boso nzamba kela awuta na Congo wana ko l'origine berceau de l'humanité te kotala ke moto ali boso abima na parti ya Virunga o kota na kati ya parti moto abunda na kango azati Virunga komi ezana Rwanda bonuno komi ya Rwanda nyonso wana politique. Nous sommes des politiciens de traite. Alors, faut-il continuer avec ces politiciens? Bon, alors, tu peux savoir une information. Voilà, Congo, aujourd'hui, les politiciens congolais, comme tu le vois, nous avons un sérieux problème au niveau, il y a ma belle Congo, tu le vois, qui est fou, faux, comme il est belé dans le Congo, et voilà, l'État a relève nango, abenko kangaba faux fou. Abenko kangabango, pour te checker bango, pour te checker l'État pression, l'État abenko kangaba tama boma wana. Tomoni, ba image, ba tide biso. Bon, image en gros baluka. Donc, les gars qui a filmé quand même à bé, boye que Batuming ba nenga rocha caméra chez, alors ils ont bougé, ils ont kima, mais bon la caméra.
Donc, bateau, je pense, voilà, Etelemi, voilà, c'est bien. Maintenant, Etelemi. Alors, voilà. Voilà, mes chers amis, Bakangi, Bakamaboma, Otrolaki, ni tete nos réseaux sociaux, Nakanisi ne Bakamaboma, on a bazana bangé belé, baza pour vendre pression à bus sur les réseaux sociaux, voilà, échoué, carte à mounene, Otrolaki, baza va faux, Bakamaboma, Tolobelaki, tout cela qui est mission, et Botimbouma. Mais alors, Bandeko, Bolanda, s'il vous plaît, nous allons attirer l'attention de tout le monde pour être tout comme une attente. Demandons-nous, Bandeko, Tomi Toula, Bisso Moko, est-ce que les réseaux sociaux, et ça nous et nous allons ajouter un plus. Bandeko, vous êtes dans la politique, vous êtes dans la police, vous êtes dans l'armée, excusez-moi, voilà, pour expliquer bien. Est-ce que vous êtes quoi? Vous savez qu'il y a un réseau de Kabila, du politique Kanambe et de Tutsi, un réseau bien organisé, les avions, Oyo, il y a Rwandais, Oyo, il y a Kana Congo, et il y a avec des gens plein. Il y a deux gemmes, mona kabato la kakabake no rezo, mona tarmac, batte baron la bis, à côté. Plein, avec des gens. Mais avion, on a, tout le monde a qu'à embarquer, kabatu, te po ezo, mona bamona Rwanda, nenge ba yaka, bato on bakenda ka wapi. Bon, mais tuna, gouvernement, oyo, il y a Chilombo, est-ce que Chilombo tieto quoi, explique-nous un peu, ces gens-là vont où? Ces gens-là entre Congo, bakuzi bango ba bisantama ba koti bango ba kei wapi. Alors bandeko ting sabino ke Kabila a un autre réseau. À part réseau Batama Boma, nous allons vous informer aujourd'hui et prenez note à alerter vos services. Vous savez que les soldats oyo ya Kabila a des réseaux, il y a des soldats, oyo ya ba mercenaires na ba soldats, oyo bazali ba encercler Kinshasa en ce moment. Vous le savez, je vous apprends. Donc, Kabila n'a pas tout encercler Kinshasa. Donc, c'est qui va lui dire oui. Vous êtes d'accord? Ok, ça va te CPLI. Il y a plus la coalition entre FCC et Nakash. Mais le plan est là. C'est-à-dire que quand il y a ces accords, on laisser faire. Bande Kobo dans la s'il vous plaît. Baza qu'on se laisser faire parce que Baza a un plan à vous cacher. Oh, tu dois qu'on le bien que chacun de vous doit retenir. Et c'est très important. Alors, si on encercle Kinshasa, les mercenaires venant de 4 coins du monde, les mercenaires, les rebelles, les nyonso, les recruta, les 4 coins du Congo, les 4 coins du monde, les Érythréens, les Somaliens, les Nani, baza sur place dans le Congo, Kinshasa, Bolanda. Oh, spécial que les bino yango. Alors, Batouana, Bakota Kanakacha Congo, Kinshasa, Bazali Wana, Bazali bien armés. Et alors, ils sont installés où? Information, il y a 8 mois passés, Bazali na pépinière ya Kitambo. Na hôtel moko ba konfusa vers Ngiringiri
kitambo wana bakonstruisa na hôtel moko wana baza wana na résidence hôtel wana baza na ma campagne baza na Montfleury na kati ya barésidence na bango bavila na bango bachacha bato wana kuna baliaka bien bamenaka bien sont bien armés baye batambolaka butu na moi na kati ya Kinshasa mpona koyeba bacoin nyonso avenue ekei boye soki okei boye okokóma na boye baplan ya Kinshasa ezali entre les mains ya bamercenaire wana bandeko bolanda. Alors bato wana bazali combien? Bazali au total plus de 8000 personnes, plus de 8000 hommes armés na kati ya Kinshasa seulement, sans compter au bazana dans chaque province autre pesa bino oyo baza na kati ya Kinshasa plus de 8000 personnes baza bien armés na kati wana na kati ba immeuble na kati ya Gombe baza na kati ya ba appartement ebele na kati ya Gombe wana bazali na kati ya hôtel nyonso na ville ya Kinshasa. Ils sont là prêts à tirer à tout ce qui va bouger quand le mot d'ordre est coupé ça. Le mot d'ordre est coupé ça, baza prêt à tirer à tout ce qui va bouger. Alors, bandeko, ezapona ko banque sa binoté, mais c'est pour vous informer et que lobby bolo la bisoté que non, bino ko yeba ki encore le ba ki te to le bino, rien n'est encore trop tard. Donc ceux qui ba service ya Chilombo, baza ko travailler lelo na ndenge ke ba ke ko kanga ba kama boma, to sengi na bango ba démanteler réseau ya Hippolyte Kabila, oyo installé ba touti ba Rwandais ba tondi plein bien armé avec quelques Libanais Indiens recrutés là-dedans dans cette histoire. Bazana kata complot. Les Indiens, les Libanais, les Chinois, oyo bazwana ba prison à baza impliqué la kata makambo. C'est à vous de comprendre et de prendre ça au sérieux. C'est que je vous dis pour le bob ça gâte que ah tolo bakite. Voilà bandeko oyo ezali ko le kanma bele ko Congo ezali ya grave parce que makambo ezali ko yan ezo ko yela biso de boso eza ko mona na jake et comme ya ko yinda. Alors c'est à nous de comprendre que toujours c'est na bino vigilance. Toujours c'est na bino vigilance. Et alors de ko mona toujours ngi siko na actualité du jour to moni la violence organisée oyo ezali na katia et créer crise politique. Oyo, ba institution nyonso, il faut écouer. Ba institution nyonso, il faut écouer. Donc, ba institution que vous allez sauter. Donc, c'est-à-dire que c'est une occasion, une opportunité que Tokoloba, c'est fini la politique. Bande Kobo Joango serré pour message na biso pour la alerter attention na bino. Alors, Bande Kobo là, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, c'est-à-dire que aujourd'hui, ba politiciens on a nous expliquer bino les bandits travaillent avec les autres pour l'intérêt. Il y a Mindele, il y a Bissote, et voilà, on le lot, on le que dans où il faut ni batouana nyonso, il faut politique ou cela. Comment nous devons mettre fin dans l'iloko? Alors, Bandekobo Landa, s'il vous plaît. Une fois que nyonso oyo ba aventure au bateau, ba sali biso pendant ba mbula et belé au biso to yebi, de comprendre ngo sikoyo. Alors, c'est une opportunité, biso nyonso to comprendre que non, il y a malamu azati. Ceux qui ont aventure, même ba grand oyo, ba sali, au moins ba Jean-Pierre Bemba, au moins bango, na ba J ba so la santé ko comprendre que ah, ils sont tous corrompus, ba linga ka bisoté. Alors, tant aussi ko comme na maboko biso, biso bande ko biso bino to longola déjà, auto ça bino bolongo effacer ba stémo na bino. Bo effacer kiango na lingi tendance moko teke mutem sanga ke te ngai na tina na leader na ngai il faut na zalaka na yi. Alors, qu'il faut-il faire? Aujourd'hui, Tozela, Makambo Oyo, plan Oyo, Batuti Bazostrate, plan Batuti, Bazali Kosala, Oyo, crise Zali organisée, Bazali au contrôle Lango. Crise Oyo institutionnelle, Bazali au contrôle Lango. Ndeko Mota Kosayote, Ndeko Mozoko Mona Hippolyte Kanambe, Nabatuti Bazolo Bate Bavani Nier. Ils sont au contrôle de tout. Bandeko Bola. Bazo contrôle Nani. Aujourd'hui, vous voyez que mais vous savez que notre armée, la FARDC, est allée entre les mains de toutes. La carte FARDC aujourd'hui est allée composée en majorité avec des officiers supérieurs militaires de toutes Rwandais. Vous le savez, voilà les dangers. Alors,
baza très content de voir que oui, la situation est allée pour ya, baza au contrôle nango. Au contrôle nango, pourquoi? Parce que l'armée contrôle tout. Attention, attention, tu comme un point sensible. L'armée qui contrôle tout ce qui va se passer. Alors, risque Zawana. L'armée qui contrôle tout, baza contrôler parce que pouvoir aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et ça na balabala parce que bateau va nous maquiller, va lui que ben institution nyonso ekoi. Ben si nyonso ekoi, chilombo o azako sala azako yeba teke ba vandi ni azo kansake bazo ondima kabon déjà l'information toujours déjà na moya dilo kebi que Janine Mabunda ba longoli ba garde rapproché ba botel ba garde rapproché Janine Mabunda ba botel ba garde rapproché oyo toko benga deuxième vice-président de l'Assemblée nationale combat Boniface kama balamange ba botoli garde corps azal sous la garde côté Janine Mabunda ba botoli nyonso wana na nani de l'autre côté ya Chilombo basali mais Janine Mabunda et les Kabili observent tout. Il y a un autre plan qui se cache là, bazo le barrière, parce que bazo observer surprise. Alors, biso to lingi teke dans la surprise, na côté la bino. Na côté la biso to la surprise na côté. Voilà l'ensemble pour votre information. L'Assemblée nationale aujourd'hui est entre les mains de M. Mbosso Nkodia. Nkodia Asimbi, l'Assemblée nationale, à prendre le contrôle à bureau provisoire. Il y a l'Assemblée nationale aujourd'hui assistée par deux jeunes Nakata Parlement, na Kombo ya Amita, Aminata, Namisia et Gaël Boussa. Bango mi balé, baza ba plus jeune, baza na 27 ans, bango ba simbi, Parlement, na moment. Est-ce que c'est pour combien de temps? Est-ce que je wana ba sali wana ba kwesi Parlement? Ba kwesi Parlement, est-ce que Félix ba kwesi ango, to mobulu mu de kwesi ango, ezali arrangement. S'il vous plaît, ezali arrangement, bon nango attentivement pour otoza koloba, kalate beaucoup moins na conséquences nango ke et kombina me biso na tango to koloba. Ezo senga ke tozala attentif, tozala vigilant, ke to ko na libulu na piège oyo ba touti ba préparer te otoza le la bino en ce moment. Et komona Kabundu a joué de levant na kata parlement lelo abandi ko pesa ordre liposo ya numéro 1, il y a la police nationale. Abani comme vous kay to moni ba image pour ba tirer biso ke Kabund Jean-Marc Kabund aza comme vous. On se pose des questions. Jean-Marc Kabund en tant que qui abanda ko pesa ordre dans la police. Et alors, la police de l'autre côté aussi, va le dire non, tu comprendre la beauté, bandeko, bon. Voilà, bandeko bana somme Kolo Congo, na kasi ba image biso toujours de l'eau, donc au moins il y a un autre plan qui se cache là derrière. Est-ce que bateau va se laisser faire comme ça? Affrontement ya kami balé ya ba wewa na kan ya nani kan ya batu ya FCC. Alors, tu as comme la qui a solo mikoleza koya na kanisi batebele toko za la surprise na oyo ekoya eko salama na mabele ye Kolo Congo poto ko mona ke ya solo ya un danger. Et donc eza ko salama batebele baza ko mona ngona légèreté, mais il y a un plan qui se cache là dedans na kanisi tango zo ko mona
baza kosala bateatre boye ekozala somo lobi nakanisi bomoni yango ndenge baza ko Jean-Marc Aboud bapanzi biloko nyonso na kati ya parlement et Jean-Marc Aboud azobisa la police que non il faut totika bawewa baenvahir parlement mpona nini baenvahir parlement qu'est-ce que Jean-Marc Aboud azo représenter quoi tomoni ke azalaki adjoint na kati ya Sénat et azalaka shooté mais tozomona Jean-Marc Aboud azobeta tolo en tant que qui biso toluki toyeba tolinga toyeba tozeba te Jean-Marc Aboud azobeta tolo en tant que qui voilà tokoyeba ngonde mikolo ezali kuya voilà bandeko bana some kolo Congo alors tokende nanu na lombango po tomona papa mafolo na papa na biso Jim bazali wana pe bapesa biso information oyo na makambo toza koloba biso alors tokozela nango na baconclusion na biso bozela topesa nanu papa mafolo esika ozali tona posa na yo e na papa Jim tona posa na bino bolo po bandeko bazozela biso bayeba qu'est-ce que nous pensons bandeko bozela baconclusion nini tokosala po ete makambo oyo tozala président nango tokwela libulu te po ete lobi tomona kaka no pouvoir etikali kaka na maboko ya batuti baza wana bazogete bazotala nanu eloko chilombo azosala na bato na ye baza koshimile bango baza kotala baza koshimile bango alors totala nanu ekosuka wapi me biso tokotika bango te basala po ete biso bayela biso résultat ke oui badesidaki boye oui na comédie na bango esalaki boye alors papa mafolo maloba ombokani olobi nini nosako papa sayela nosako bandeko nyonso bazolanda biso na kati ya flash ya mwa mission oyo ya lombango tokopesa d'abord matondo nkembo na nzambe mpungu matondo na mbonisi kimao mamakinga papa sayela ya solo tobandaka koloba nzete po ekweya il faut barasine ekatana sikoyo barasine nyonso si tokati etikali nzete ya pamba ezokotepatepa ekweya bainstitution ya l'occupation tobino occupation coloniale dans 1960 nde bitumba na biso ezalaki yango wana awa tozokende obandeko bokanzaka lisusu te ke parlement wana lokola ebandi wana ekozonga na normalité nango non sikoyo bitumba esi emonani il faut tobunda chilomba ke komokila biso bitumba atokosimba biloko na ye tala makambo ndenge eyokobima bango nyaka bakoteli biso baye kokota na kati ya mboka na biso il faut tozala sikoyo to anticipe makambo totika te awa eza moto te c'est-à-dire azala nani mopaya nasali distinction te mopaya nyonso aza tuti azala ya mondele azala libane aza tuti biso na batuti il faut bitumba oyo tokende bandeko boyebaka bien ke awa nde ngongango ebelemi oyo milimo bakoko ekokamba biso tokende na bitumba oyo mobanga manduki wana te eloko moko ekosalama te bango nyonso ndenge bango bakotanoba ils mourront comme des idiots bakokufa lokola baidio bainstitution esi ekwei 3C esi ekwei la sainte trinité coloniale esi ekwei batime wana bazalaka baetikete bitumba sikoyo oyo tolobi kwanza ya mibale nde place elingi ebanda bango nyonso bazalaki kobelela article 64 voilà l'opportunité sikoyo que yango epesemeli biso ifo totelama sikoyo tobonda tobengana mongona nyonso nous n'avons pas à rendre compte à qui que ça soit baza baterroriste baza baassassin baza bacriminel ifo babima bitumba oyo même ata bazobeta biso me bakosilisa biso te mais tokotala soki babimi vivant te moko akobima lisusu te papa sayela na bimisimo naloba parce que eza makambo moko ya mokuse toye awa po toencourage bandeko na biso boyi basi balamaki awa makambo ya taliban aza te awa eza biso nyonso mpe na kongo mpona mabele ya biso awa fcc aza te
awa cash azate awa bachilongiste soki bazalaka bazate ngonga ngo isigeye nde tobengana papa lolomba lobaka il faudra d'abord tobengana les ennemis internes baoyo batandaka maboko libanda nde sikoyo tokotala moi ya libanda batiaka maboko na nai les ennemis internes bango tomoni eza baeglise eza baoyo bazalaki bapoliticien heureusement baza lisusu te depuis bakabwanaka na oprenga bakazalaka lisusu te nde sikoyo tere eza ya biso tokobanga motu moko te papa zali na tuniso maloba na kombo ya mbulusi kimbango mama kimpavita. Mais Papa Mafolo, quand vous parlez d'anticiper, quelle est la solution d'anticipation oyo ozali kopesa bapo bandeko baza koyoka biso na bokebi nyonso to anticiper selon yo comment? La anticiper lokola omoni na parlement ndenge ebandi wana on ne lâche plus et que le prix liboso s'il faut kotumba bainstitution wana batumba s'il faut kobanda koatake bato toujours omona baza bapaya pour tobanda comme ça tout le monde bango baza wapi babima. C'est ça l'anticipation. Anticipation ndenge bakoti na parlement wana etanzana donc l'institution nyonso coloniale atika yango wana epesaka bango na to makasi sikoyo totala batuti yango na balabala tokomona bango. C'est ça l'anticipation. C'est maintenant ndenge nani bazonga na ndako te qu'il ne se reprenne pas bakendela bitumba yango wana ta l'anticipation yango wana au lieu de prendre une pause il faut continuer yango wana nalingi naloba sayala matondo ya solo ete bandeko na biso banso na kati numéro na biso ya telefone yango wana po ete toza na urgence problème toza nango na kati ekolo Congo. Vous êtes tous concernés là-dedans. Yango totie numéro mibala téléphone. N'hésitez pas de nous appeler. Vous êtes concernés, c'est votre pays. Ne laissez pas ce pays-là entre les mains des médiocres. Ne laissons pas ce pays-là entre les mains des médiocres aujourd'hui. Bah, médiocres, wana, de bazali na base, ya misère na biso. Alors, maintenant, l'air est là. Ok, biso no stoté de ma poete, to mettre bango o aita ya mik na biso. Na kanti papa na biso Jimmy, azali wana kanti so azala musala te, azali wana na kanti akoko benga poete apesa biso selon ye a penser quoi parce que to comme na tango yango ya anticipation. Comment nous allons anticiper? Je vais revenir là-dedans. Na koya wana poete to meka ko expliquer bino boze la poete biso peut tout na la solution. Ok, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'on demande aux jeunes? Au bazar na mabele kolo Congo en ce moment, de ne pas observer de loin. Botana na mosikate parce que c'est votre avenir qui est en danger. Avenir la bino muteza en danger, surtout vous les jeunes. Vous savez, attention, il y a un plan satanique diabolique, il y a tout qui va mettre en place qui va banda pour exterminer nos jeunes. Alors, na kanisi mingi balanda ki attentivité, balanda ki bisoté. Balanda ki bano kanzaki ma seki, bomona ki eyaki, bakanga plus de 3000 jeunes. Plus de 4000, 5000 jeunes, baloba musu ba pesa ba chiffreté, ba jeune wana nyonso ba kenda na bango. Ba kenda na ba jeune wana, voilà ba vanter les bandits. Donc, plan oyo nyonso ezala ki bien tracé. Est-ce que tu l'as été au courant? Il y a ce plan oyo ya ba touti ba leba no kanga ba jeune biso ba kena bango ba kena est à Congo ba liko senga opération ba to récupérer minduki moyennant $100. To mona ki yango avant bitumba ya makasi oyo ya nini ya ba touti oyo to mona ki ngoyi mulunda abanda ko zo minduki wana. Et tout le monde qui lelo bakangi ba jeune ba kenango et voilà la situation est là devant vous. Bandeko s'il vous plaît eponi mototé eponi bon liboso tout d'abord to longana makamba tendance même ba église wana to tika on to tala avenir na biso na banda biso eza okele wapi bolanda biso papa Jimmy maloba e omboka yo le sac papa Sayala. Non ça. Tozongi sakembo na kata ma pontulinjo. Na kombo ya fumo boloji. Papa Kimbango mama Kipavita na bakoko na biso banso. Et puis ngonga oyo tokubusa na ti ko rappeler pe mémoire.
ya baoyo nyonso ya biso oyo basopa makila mpona cause ya mboka wana epi mpona Afrique. Donc oyo ezali ngonga oyo même bavictime bamartyre na biso bakufa. Nakosite même Bob Marley parce que prophétie mingi ya Bob Marley, donc makambo mingi ya Bob Marley malheureusement on banzembo na ezali na anglais ndenge bandeko mingi bayokaka anglais te moye ba comprendre nango ezali te, mais ezali ko expliquer ngonga oyo seulement ya bandaki yango noki mingi alors babomaki na banani batu oyo tokopotana na bango, donc système oyo tokopotana na bango. Donc oyo nyonso tozovivre na mboka wana Batuti, Chilombo, Kabili, Kash ezali nango ba scénario oyo bango bazosala parce que bazokokisaka o effectivement ndenge lobi mpona bakoma na ngonga oyo ya baprophétie oyo ya papa Kimbangu esalama. Papa Sayala na bosina konapene lisusu maloba ya ebandeli oyo nayokaka na bandeko koyoka mingi papa Congo oyo bandai koloba alobaka abandai koloba mingi ke na bitumba ya molimo tosi tolonga. Donc etikali sikoyo physiquement et se manifester. Donc tozokende na ngonga ya manifestation. Donc oyo déjà esesalami na molimo na ndenge tosi tolongaki yango na molimo esengeli sikoyo vivre yango. Donc esalama na mosoni oyo esalama physiquement yango yo tozokende nde na nzela wana parce que papa Sayala tokoki kolanda penza makambo ya Chilombo te, tokoki kolanda vraiment makambo ya Kabila te, ya bakabilité parce que tala potopoto bazosala na palais du peuple nengala na miso naza komona ngo eza ba scène moko monté, eza ba scène moko monté et puis baza deux types de personnes oyo jamais vraiment tokoki kozala wana to prêter attention na makambo bango bazosala parce que na Kabila depuis avant na pouvoir 20 ans passé namonaki nanga médiocrité sur médiocrité. Même ba scénario nyonso bazomonte wana eza na bozoba moko ya kosakana te. Tala ndenge batondisi batamaboma na Kinshasa soki tolobi to raisonner logiquement sans nini yango ekoki korepresente batamaboma wana nsima nango bakobima bakoresuscite mpona baatake population na biso na Kinshasa. Mais vraiment bandeko na biso bana Kinshasa nga deja nasi namoni yango na miso bakobanga bango te epuis bakokoka bango te parce que bana wana une fois babandi basabotage na bango. En tout cas je ne crois pas que bandeko na biso na Kinshasa wana bakotala bango na miso tokobotola bango minduki wana et puis ekozala débordement. Alors na débordement wana isika oyo nayebi te soki communauté internationale akoluka intervenir na bamodele nini, mais mpona moya lelo oyo ndenge ezali bitumba ya molimo papa Sayala vraiment tozomona nano clair te ndenge nini makambo esalama. Donc tozokende pas à pas, mais na bozoba oyo bango bazosala oyo ndenge tomoni na parlement wana babozoba wana ngai naza nanu ko observer parce que biso tobandaki kozela Robert Roy bakondamne Robert Roy na basanction oyo 4 sanctions tobandaki kozela bakondamne Robert Roy. Tomoni lelo oyo parlement ba déchoir parlement donc bapanzi parlement
ce qui Janine Mabunda Azali Susute, ce qui veut dire dossier Robert Wanamayi. Wow. Alors, on a vraiment naza komi tuna. Ezali te pour la nenge tout si power parce que tu n'as pas touché Roberwa, tu n'as pas touché Nyarugabo. Ezali qui moyen où il vraiment tout si power tu n'as pas touché Ngokao. Dossier wana sikoyo tokolobela ngo société parce que dans le parlement ba saccagé ba assise kozala les sociétés ba nini est-ce que ba biloko nyonso wana salami kaka pona Robert et puis Nyarugabo koyeba te soki déclenchement ngo ezosala malobi awa ke bakoatake population pona nsima nango basala nini baboma kaka pona esenga koboma nyonso wana eza ba point d'interrogation nga nakanisi tozala kaka ekenge totimbelaka bango tozala vigilant parce que anticipation il faut te repérer bango d'abord soki te repérer baza wapi nsima nango tokoyeba banguna bazali kuna lokola moni ndenge bana na biso bandeko na biso batimbeleki baza bata maboma te omoni siko mbela zwi mosala akomi wene kolukaka bango alors bandeko na biso mpe baluka babandi nyonso oyo ndenge baencercle Kinshasa bazali wapi nsima nango nde bokoki koanticipe bato parce que soki boyebi te esika nini bazali nayebi te donc vigilance ya bana Kinshasa bayeba kaka ke masolo ezali na ngambo na biso parce que c'est bien vrai tokende kaka na ndenge ya baprophétie te mais toza komona ke na etumba oyo ezali elonga ezali na ngambo na biso epuis bakokoka kosala eloko moko te minduki na bango bana na biso bakobotola yango na maboko wana lotomo wana tokobetela ngo masolo nsima donc mpona yango ngai mpena nazali kimia parce que tozomona oyo ezosalama na mokili ya poto awa tozomona yango tozomona makambo ya mokili awa ya poto awa mpe eza na nucléaire te tozozela tokota na janvier awa février nde situation ya mokili epuis ya Kinshasa parce que ezokende kotambola nzela moko parce que ezali Congo nde donc soki tremblement de terre ezali esika oyo baricentre ya énergie ebandaka oyo place choc ezalaka makasi oyo eza nde sikoyo na Congo donc bakoévolue par rapport ya Congo donc biso tozala ekenge to observer anticipation papa sayala nakanisi mpona moi ya lelo eza nano mpasi mpona komona mais na bozoba oyo baza korepete oyo nga nazali sile ezali papa kimbango moto azali koconfondre bango parce que na nyonso naza komona bapoliticien yango te nazomona bango te bozoba na bozoba donc eza difficile ya koluka comprendre zoba donc nyonso azosala ezomonanaka eza zoba bato mayele bazali te meme bapare na bango na poto awa bango nyonso bazali confondi lokuta na lokuta alors omoni lokuta ezalaka mayele te mayele ya mabe mais soki basi batimbeli mayele yango ya mabe okomi zoba bazokende liboso mpona vulnérabilité donc faiblesse ya peuple naïveté ya peuple ignorance ya peuple mais sinon makambo esekomi na suka na rond-point matondo papa sala ntango mosusu na évolution ya débat na biso nakoki kobakisa lisusu mwa ngambo me mpona sikoyo nazongiseli yo maloba matondo bandeko le plan caché c'est quoi dans tout cela voici na to expliquer bino bien vous attentif bolanda biso ya solo oyo la politique oyo tobengaka la politique de la terre brûlée oyo tobandeko loba banda kala ke à la fin de compte Kabila Hippolyte Kanambe a utilisé la politique de la terre brûlée
oyo ko créer chaos parce que ba implanter ba soldats ba mercenaires partout na Congo, partout, je vous dis, partout na Congo, bazali na ba coin nyonso ya Congo bazali. Bonne année. Bazo créer ce chaos. L'objectif c'est quoi? La stratégie c'est quoi? Parce que ba yebi ke bozali trop vigilant. Votre ennemi vigilance c'est côté bakasi. Alors, pourquoi bazo créer chaos na pour revenir na compte à rebours? Oyo bayelaki biso na 1996. Donc, allons sur la table de négociation. Reprenons tout à zéro parce que Kao Ezawana et Bango Bazana Minduki et Bango Bazo contrôler l'armée. Alors, nous sommes obligés parce que nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas la défense. La défense est entre les mains des autres. Et dans tout cela, la stratégie vient d'où? Vient de l'Occident. Ça vient de l'Occident. La MONUSCO est complice dans cette histoire. Donc, ça veut dire, pacifier le pays, il n'y a pas moyen de se défendre, les gens n'ont pas les moyens, alors, obligé parce que vous n'avez pas les moyens, il n'y a rien, il faut laisser tout cela cohabiter avec vous. Même en déco, ce n'est pas la solution pour nous. Revenons, parce que la RDC, pas la RDC, le Congo, nous avons le droit de défendre ce pays-là malgré les moyens. Malgré les moyens, on va pénaliser, on n'a pas le droit d'acheter des armes. On n'a pas le droit de garder les armes. Les armes, c'est entre leurs mains. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de minéraux. Alors, ceux qui te jouent à armes, Bango va profiter de rien parce que vous en avez défense. Alors, laissez ces gens-là sans défense et nous allons amener la défense, nous allons leur imposer. Voilà, ils nous imposent moyennant devant les armes. C'est ça la solution. Je vais y arriver. Et alors, Toké, quand tu vas comprendre, autonomie. C'est-à-dire, like na bino peut toujours zélango, tout le monde a, boza et belé déjà wana, to piste le numéro, bobenga ba numéro, toujours continuer. Alors, bande kubo landa biso. Anticipation. Faut-il attendre que Bango va passer l'attaque et biso toya na défense de se défendre après? Non. Bandeko, écoutez-moi s'il vous plaît. Non. Non. Oh, ils ont là quand vous dites que Bango tant que l'obaka, ils ont la force divine. Oh, ils ont incarné kabuso. Oh, ils l'obaka comme ça bino vérité. Tout le monde peut cerveau nettoyer ma cerveau. Ce que nettoyer cerveau na yote okole la yo na moi sinon na bana na yo na banko kono okole la parce que système va nous continuer à. Comment mettre fin à ce système? Il est temps. Le temps est là. Alors, bandeko, boyoka. Bato yo tokotika bango ba mettre plan na bango à l'exécution T. Plan oyo ba touti ba sali. Totika bango ba kota nango na exécution ya plan wana T. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, comme Tolobi, jamais totika bango te ba mettre plan na bango, na Tolobi non, ba plan na bango ba tiango en place T. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lancer opération Toyebinda. Opération Toyebinda peut permettre que ne cherchez pas loin. Qui est mon voisin? Depuis quand il est là? Et les amis du quartier venez. Action individuelle ciblée. Vous voisin d'un suspect. Allez, toi attaquez toi et banane voisin. Voisin, ouvre la porte. Biso bana quartier, ndenge félicitations à vous. Bana ya yolo, à vous, bana ya changu, na opération bo sali auto le beli binoke, bo attaquer bana battement, bo bana ba forme bo maté. Bozui non? Bozui bango non? Et alors, boyoka sur le deuxième épisode. Épisode ami balé toyebino, opération toyebinda parce que vous êtes entouré, encerclé. Na bateau bazana minduki. Alors, bo bana moment oyo ba banan ko attaquer bisoté, bisoto attaquer bango. Mais vite. Boye belé, coco. Oui, bonjour papa, tu as mis tout bâtiment, mais toye ba, bino ba voisin boza ba nani awa. Là, beaucoup mona force na bango ko bima. Ceux qui force na bimi, non, ceux qui boy ton kota le pango, te zo tumba le pango. Ceux qui boy ton kota zo bois na ba moto na le pango, bogo tumba ma. Alors, et là, on a koloba que c'est à chacun de vous doit transférer ça na bande ko na kati ko. Opération Tuebinda. Alors, Tozela, Bango Bandate, alors c'est à nous, Tobanda,
pour bango ceux qui ba bandi. L'inconvénient numéro 1 c'est quoi? Bolanda na ke na malembe. Ceux qui bango ba bandi ko attaquer biso na Congo pour tolela. Inconvénient numéro 1 ezali. C'est-à-dire elle va ko banda ko beta masasi, elle va ko banda ko attaquer na ba quartier, batu nyonso ba ko kima na banda ko ba ko bomba. Nzokate ba se cacher na kata ba toa na banda ko ba ko, c'est la mort. S'il vous plaît bolanda. Bolbate, oh peut-être une solution té. Voilà la solution. Donc n'attendez pas que ces gens-là commencent. Bah bani ko attaquer bino bo bomba na ma ça so beta malibanda. Ma ça so beta malibanda mo to bima ezate. Wana l'air bango ba sala opération banda ko ebeli baza déjà à cibler avec dans le plan wana il y a 2-3 jeunes. Le plan wana ezat 2-4 jeunes. Le plan wana ba ko bana ko yaka siko ko la couvre fait ko récupérer ka bino na banda ko na ko bana ko exécuter bino ko boma bino na kata banda ko po ba voisin bazati. Poza yo moko, po boza bino moko na kata le pango. Bozo na nga bien. Bon le bon ba keno papa c'est une solution té. Bon enregistrer ngo boluba parce que dans les kamabele na moment to komi les kamabele ba like na bino to se plaka na momi. Et comme les kamabele, il faut que biso nyonso to se mettre là-dedans. Donc ça veut dire que totalement to banda l'opération to yindako. To banda ko visiter banda. To banda ko visiter ba villa. To banda ko visiter ba résidence. To banda ko visiter ba hôtel. Biso parce que pouvoir est dans na balabala. Ba hôtel nyonso mona kaboza na droit parce que vous se sentir dans l'insécurité. Comme on se sent dans l'insécurité, allons les visiter. Et là, beaucoup mona c'est que moni bato bozo kanga batama boma. Nazo pesa bino ba technique, ba stratégie. Batama boma, vous savez que ces gens-là ce sont des militaires au Bokani. Mais bon moni ner boka okwela bango avant bango ba agir, baza affaibli. Bande bozo na nga malambo. Bozo ko enregistrer, bozo yo kanga malambo. Baza affaibli. Comme baza affaibli, boye yo yakala laksa. Non, aza affaibli. Mais ce qui est azraki na action en tant que moutsana ba pesa qui est azraki na jour J bolinga bo kanga été. Vous avez compris? Vous avez compris mes frères, et on essaie de bon nettoyer ba cerveau pour autre de l'eau et j'ai biso tezo utana voluji et donc utana nzambe en pour to l'eau pour te ba sauver bino. Alors ce que vous allez ba ko kwela biso na banda ko ba kwela banda na banda ko ba ko kanga ba ko exécuter ba ko boma ba kebele pour te ba lo ba le chaos est là. L'armée a pris position, l'armée qui contrôle tout, politique est échouée, et alors nous sommes obligés de se mettre autour d'une table avec Batouti, tout sur l'orateur et prendre un nom à zéro. Plus de 20 ans avec la liberté, la communauté internationale MONUSCO, parce que MONUSCO est à Obama. En ce moment, l'ONU a peur de vous. C'est la réaction à Bino. Ceux qui réactionnent à Bino, tombeau qui MONUSCO. Oni bako kima bango tupo bako mulingate bako fona mabele ko le Congo. Et alors en ce moment-là tu récupérer le pouvoir dans biso to lobi, il y a plus de politique, il y a plus de politiciens parce que là to bomba politique, il y a plus de politiciens, il y a rien, il y a plus de politique. To bangi na base na ndenge banko ko na biso bazalaki parce que ba politicien ba politique ezali oyo mondela yela ki biso avec ordre na ye azo diriger. Quelle tendance qu'il a, quel parti qu'il a. Non, azala loge nini, baza contrôler biso, pour te faire échouer ces bango. To arrêter plan na bango satellite de tout, to arrêter contrôle na bango, il faut to quoi ça na bande ko na biso nyonso la politique. To quoi ça bango to kunda bango, to bossa na bango, to bino boko ça sur politique, il y a plus de politique. Wana to kati racine bia bango na ba décider na ba parler na bango. Vous avez compris? Vous avez compris que chacun de vous a joué vidéo a multiplié a atteindre la bandeko de comprendre qu'il est à on appelle ça comme solution, c'est la seule et l'unique solution. On peut mener par la révolution populaire, on peut libérer ma belle Congo. Ce que sali blague, ce que sali magie. Tu dis que non, il est pas décidé. Et cache bien bateau aussi parlement. D'ailleurs, bateau va suivre, va remplacer par le bureau. Il y a affaires courantes, il y a Sénat, il y a Parlement, baza bata FCC. Bon, on est besoin de quoi il y a dans le bureau. Besoin de quoi il y a dans le s'il vous plaît, Tobo Sanamotu. On a
tous en plus besoin, il y a des politiciens, politiques et Syrie na Congo. Et tout qui est sur la base, la source, n'est pas qu'on a besoin de diriger qui mboka. Pour pas qu'on a besoin, pour pas qu'on vende na kinzondi. Kinzondi wana est la politique. On va nous dire que oui, ben me connaît pas ça, je vous le dis. Mais ndenge to tika bana na biso ba la kanzala. Ndenge ni to tika ke mundela ya ziba minéraux ke sans contrôle. Yo moko mwana mboka na tango zu ata 100 grammes ya minéraux à 4 Congo bakangi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et c'est que c'est la MONUSCO qui arrête les gens pour minérer en mboka na yo. Ozala ba champ na mboka bankoko na yo, mabela nkoko na yo, mais MONUSCO a kangi yo non minéré à 100. Mais MONUSCO a zo ba minéré nuit et jour, il y a 100 et pas na yeza à santé. Rwanda a la graine moroté à or, il y a plus de important cobalt, mais as représentant dans le monde, il y a cobalt, il y a or, il y a biso ma congolais. Est-ce que vous avez normal? Tout cela, c'est qui? C'est la faute de ces politiciens. Rwanda kokota nenga lingi na Congo, Uganda kokota nenga lingi 300 km ouvert pour naye à exploiter à sala nyonso eza ye nyonso wana banani ba politiciens. Lelo nzala eza na kata kasali. Nzala bana na kata kasali ba komi na malnutrition. Na kata Congo mobimo plutôt ezate, banzele ezate, même ba minéraux kata ko le Congo ekenda ka wapi. Tout cela c'est qui? Ba politiciens. Baton ici ma boumou, bachon ba villa, bachon ba jeep, et bino beaucoup faranza. Alors, pour na ko ça, ko arrêter Njonsoana, il faut tout arrêter dans na bango. To boye. Donc, ça veut dire que là où vous êtes, vous dans la chemin moko malamu. Mais n'attendons pas que kaka bato, il est pas joie de devant, to ti que la bango, non, to se mêler biso nyonso na cité na ba quartier, nyonso to tombo katol ba ke to au moins sous politicien moko na mboka te. Parlement wana ekangami libela. Bande ko s'il vous plaît kalisi message o ekende na congolais non se sikazali na Congo mobimba na ba pointu ya Congo. Donc opération Telindaku démarrons cela. Démarrons l'opération Telindaku to attaquer bango. Donc tout dit que la bango tenté que bango ba ya ko attaquer biso to kendo vers bango to attaquer bango na ba résidence na bango na hôtel na bango na ba flat hôtel na bango na ba quartier na ba pointe na ndako les assister beaucoup te na bango beaucoup mona bo zobon ko ba soso po ba za na force te ba za ki préparer te ba moni ba te ba yel bango ba te ba toboki na quartier ba ko beta masas bo beta masas comment po ba ko tuna bino banani bo beta masas comment pour mot d'ordre ya masas na le pesabilité ceux qui bo landi ngate ceux qui bo yokeli ngate ils allaient passer mingi. Donc, chacun de vous a l'obligation de partager pour nous et pour vous aussi, pour les camarades Bélé, émission Otolingi, Congolais, nyonso ayoka yango, ayebake, les dangers tous yango, yango wana, et tous se mettre devant tous les précautions, tout élément, anticipation, na biso to sengi yango na ke, to kende, na bango, to attaquer bango, na bandako bavandi, na bavila bavandi, na ndenge baza ko tambola, ba pesa biso, Bazar Congo, pourquoi Bazar Salanini 5-6 personnes, hommes, 10 personnes, dans une résidence moko, dans un appartement moko, dans une villa moko, Bazar Salanini, voilà pour le Kanaba. Na kanisi, papa na follow na kanisi, sur les années au Baksa, bandeko, to pesa ki bino numéro na bisa téléphone, ezali important que émission oyo, ezali capital, que moko na biso, ayoka yango, aluka, ndenge nini, akwansisira yango, à partager mon bandiko et que bandiko non soit alerté par like na bino ya sur ton abese na ngomoni et am ko sera ka émission tout préoccupation na biso mais toye parce que de kamamboka na moment oyo c'est très important que tout le makambo toujours le la oyo que tout ça la auto tout ça na les banda voilà pas ma follow ni ne ko sengel ko bakisa na o nyonso oyo la solo ya kumbakisha eza mingi te mais il faut toujours la bien que litumba oyo article 64 bazaloba tala ndenge ezoya kobima tala ndenge yango ezokomilakisa eza lisusu te ya kozela ke un tel abenga yaka tosala article 64 ndenge olobi anticipation ndenge nalobaki ndenge olobi yango wana il faut ka attendre ke bango bazila biso avance ndenge bazolokuta bango bitumba ekende c'est-à-dire mutaya nyonso awa tosali distinction kopaya te azala mondele azala nani pour le moment que tout le monde dehors oyo ya kobima te ayeba bien que toza na ye bitumba MONUSCO soki abimi te tosi toloba soki abimi te de son propre gré
bakukufa mais sikoyo il faut bandeko na biso batelama balala lisusu te bakota bango sikoyo nde bacontrôle chaque lopango chaque ndako bacontrôle. C'est comme ça que nous allons gagner cette guerre parce que bango moko bayebi bien que bakotela biso na moyibi bakotela biso par terrorisme. Ils n'ont pas raison de nous juger. Donc, il faut qu'ils se jugent eux-mêmes de leurs mensonges. Papa, c'est un hasard, nous, on le battait. Mais je pense que je notre avion, position dans mon thème, nous sommes autres à voler. Donc, à plus, moi, tu connais des rames. Nous, à où il y a un sale, ça déjà connaît des rames. Donc, nous, on y a quoi y a été. Manduki na mamoto yo kuma koni. Masasi za mai. On a ma on a mbinzo. Papa sabela obo ya ngulusi ke na mama kimpavita na bakoko nyonso bazoko ndakela biso na kinso maloba engeta matondo papa mafolo matondo bandeko nyonso la kalisi chef ba numéro na biso mibale ya telefone ezala ki wana po ete bandeko ko bakoyoka biso na kati ko Congo bayeba ke ya solo biso bandeko na bango na kati ya diaspora tozwili bango tozwi makambo ya malamu oyo ko e sauver nation na biso po ete na moment oyo politique ezali soute na moment oyo pouvoir ezana balabala na moment oyo ba institution nyonso ekwei donc na tango ba institution nyonso ekwei présidence peut équer. Vous comprenez cela? Présidence peut équer parce que l'élection nous sommes ça qui na carte Congo et comme caduc. Donc nous sommes équer. Donc c'est à dire que bon ça l'assemblée c'est une vérité. Donc c'est à dire que na Fati na Hippolyte Kabila ba kouy. Donc c'est à dire c'est un bisonde ba supporter le baquet non tolingi sous système hôtel tolingi constitution to respecter lobby. Et où ta na mboka ba paya tu as besoin na mo souté to longoli constitution wana to bois ki nyonso po bango nyonso ba respecter constitution ya moté. Alors biso pe to bois ki nyonso to lobi fini alors pouvoir ezoni na peuple biso ba population ne siko to luka ndenge nini to lo bon to luka ndenge nini entre biso ndenge to organiser makambo parce que to souffrir trop plus de 60 ans. Donc, si le Stéphane Mobimba souffrant parce qu'on a fait confiance à ces politiciens, on a fait confiance à nos frères politiciens. Oyo, ba frère na biso wana nyoso, ba meme biso na kata bobungi, lelo bana ba koma ko lia na bango, ba kolo bango lia na bango, ba évêque, ba pasteur, ba escroc, te ba koti mboko na kata mobulu, lelo mboka ekoma reine, ba papa ya ba ko réunir na mboka. Sokoza mupaya Congo ezaya yo sokoza mupaya te Congo ezaya yo te sokoza autochtone yo place les ate yo misère lelaka eloko moko ya yo ya malunga ezate na mabele koloko. Donc c'est à dire que voilà on a compris il y a plus de secret bandeko bana mama bandeko bana Congo ya solote solution musu ezate pour biso na bandeko na biso to bika po ete to longwa na pasi oyo bato ba yela biso yango ko banda époque coloniale et ba s'associer na bandeko na biso oyo bana mama na biso oto bengi ba politiciens congolais oto bengi to pesi bango place ba kene na parlement ba kene na sénat ba kene na ministère ba zala wana pour défendre le Congo to moni ba échoué. Donc comme ba échoué pouvoir pour récupérer un pouvoir les a peuple mutazaka souverain. Alors, comme pouvoir te récupérer en gros, c'est un besoin de surtout bêta non, en ce moment, on n'a pas besoin de la MONUSCO, on n'a pas besoin de l'ONU, on n'a pas besoin de qui que ce soit, ou président Mora, conseiller Mora, non, nous sommes venus là pour trouver terrain d'entente. Ils sont tous des mafieux. Au moins les Maliens aujourd'hui, comme fiers au bêta toro, parce que l'Union européenne, l'Union africaine et globale. France a même des millions pour la corrompre, pour ne pas maintenir le système baboui. Papa, maman, passez message dans le combat que tant on a eu coquille, tant on fait. To libérer ma belle Congo, passer les ennemis. To nyo comme mingi, bana ba koufi, ba cimetière tondi, moto a tondi ba cimetière wana ba politicien, na ba pasteur na ba évêque. O ba tondi ba cimetière wana boza komona, o bino bolela ka passe mukolo. Donc, c'est-à-dire ces gens-là, bandimi coutu même que batin ba mindele batia ba poison. Ba yana biloko kolia ma pe po ba bongo bande ko na bango moko. Ba kanti bango ba parler mais ba cousin na bango, ba neve na bango, ba kozala pe na katia mikakatano oyo bango bazo kanzake bazo sala ma pe na peuple mais e kozongela bango moko na mikolo ezali kula.
Voilà, nakanisi bandeko, oya linga ko intervenir, oya ko obenga to tia na moi 2 minutes, ce qui au moins que les kamozali ya ko benga, oko benga, mais na moment oyo papa ndeko, etali de kamwa acheté, etali de kamwa région te, école te, etali de kamwa ya mabele, to bosa neta bino ke, to nettoyer la cerveau na bino, vous nettoyer ki merci mingi na, on yo so ka nettoyer cerveau na ye, to continuer na lire wana, to nettoyer la cerveau, to komi libre. To komi libre, kama 1 minute à silence, soki ndeko, bino non ndeko, zvana nan calme, raisonner nanu, pasi na yo uta wapi, nana za utera pasi na, o raisonner nanu, kokena na ba sentiment te, okena ba kama ba miette ba pesa ka bino te, mais raisonner nanu bana no lobby, est-ce que moi na yo akozana position oyo ozana ngo lelo po lobby ou koko na lobby azana position te abunyo koma. Alors, to pesa confiance na bango te, eza la mafia bien organisée, o nyonso balingi basala wana o informateur ou nini, Kabila est au courant de tout, avec les abagés, pour être créer chaos et s'imposer la dialogue pour continuer la carte de Congo. Nous sommes en complicité avec la communauté internationale, les Occidentaux sont complices dans cette histoire. Les Binongo, et que mon abisso, aïe, ma paix, que les Camerounais là, et les Camerounais se positionnent, mais les Camerounais, il y a ma belle tout d'abord, voilà, Tokolonga. Voilà, bande ko bana somé ko le Congo. Merci na bien onyo so boba landa ki biso ko lelo. To pise rendez-vous na biso lobby comme ko la information, d'information ya grave et ko ya lobby na 20h30 boze la biso pote sabino ya solo kita kane pe coach aw ba secret bani ko bima aw na poto lobby to expliquer binango. Et là on nini oyo ezo sala kenelo yo comme pauvre. Et là, on est le salaka, yo comme pauvre, parce que bande kona biso, ba politicien, ba sécurité, pesa biso bango, pesa bango te, biso mo to s'occuper na bango. To s'occuper na bango, to kosa bango. To s'occuper na bango, to bango bartaka bango. To no pesa bango ba promesse, ya vie, asombe villa, asombe banda ku ba miette, ka mbongo ye moko ya Congo, ba pesi ba corrompre ye, abomba bande kona et voilà, c'est fait. Alors, pour arrêter et moi, Johanna, c'est-à-dire c'est à nous de dire que stop. Loba, stop na politicien. Le la politicien, stop. Fini. Ngana Nabino, Reine Nabino et Siri. On n'a plus besoin de vous. On n'a plus besoin de vous écouter. Pasteur, évêque, politicien, nani, sénateur, député. On n'a plus besoin de qui que ce soit parce que vous êtes à l'origine, il n'y a pas si la biso, même à Bédé Congo. Message Johanna et les Canabandés. Matondo Zambia bakoko apatela bino apamona moko na bino o ba tirer attention o ba ko partager message na bandeko to pesi no sako na bino nyonso bandeko na biso nyonso balanda biso lelo to bosa notre grand sponsor Muta MKN to pesi mbote sikozali mama nanu mama na biso de Kela Lemba mama na biso Adeline Mampuya to pesi mbote to pesi bino Bernie Huron to pesi en tout cas vous allez qui ébélé à l'improviste mais tout le monde vraiment que beaucoup qui présent ébélé to pesi bino nyoso mbote nzambe apambo na bino rendez-vous na biso lobby ingeta ibobo ibo